Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso to ba na maman Elia Nitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima bande konanga. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga. Est-ce que santé za bien? Est-ce que bola muki bien? Le lot ça déjà lundi, journée na bino ndenge nini. Ngai côté nanga sava nzamba bolingo azoba kimia ezali e bongo bino pe na ba côté na bino kuna ndenge nini. Bo komenanga na ba commentaire ndenge bo mesana ko komenanga ke mama Elia Nitu boye sala nga pe esengo. Na ba ke bandeko o balinga kanga o batala kanga baza malam. Bienvenue dans votre émission Une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Merci beaucoup na bino nyeso obo disposateur na bino pona kotala maman Elia Nitu to pe pona koyoka mateya ya maman Elia Nitu na pesi bino mbote. Merci na ba papa o batala ka maman Elia Nitu oyo bakoma kasoka lingi alia boya lobi pona kolia boya mama ki mamba onkendo tala kuna maman Elia Nitu asala ki ndenge nini pe yo moko okoka kosala yango. Nazara toujours na habitude de koyebisa bino que on apprend tous les jours. Mon colonel son zamba sala tu apprends quelque chose. Ato biyuma que musala ou ko apprendre quelque chose atana balabala même nature o kaka nature oyo kaka e enseigne kabiso bonga nature oyo yango pe enseigne kabiso moko moto ko telema boye o vandi o bandi ko tala ka matito bandi ko réfléchir o bandi ko tala makambo sala kana vie na yo obiti o tali makasa ndenge eza boye na nzete obi makasa eza vert moko mona makasa na ya vert e komi pe jaune so e komi jaune o mo appelle likasa sal nini e kwei la kisi ki mutabota magaza mukie mutakolaka apo mutakoyaka saka nini akufaka ndenge likase longwana nzete koyaka ekufaka yango wana tolengela tango po tango vraiment ezali précieux tolengela tango to baninga kovanda na baninga to baninga nini ya kovanda na mokili oya nzakomba awa na kati ya cuisine tozo solola tokoumela mingi te parce que émission oyo kozala deux émissions. Nalobi boye pourquoi étape à liboso ezali kolakisa ba mama ndenge nini tokoki kosukola mabumu na biso ndeko oya benyinga za ndeko mobali alobi nanga ke mama Elia Nitu mwasi na ngai soko alami mabumu ezalaka kana mabele soko alami mabumu ezalaka na mabele mabumu ya ngombe ezele ko nalinga kolia mingi mais nalia kango mingi te po madame alambaka mabumu ya ngombe malamu te yango moye penza le mabumu ya ngombe malamu ezate yango wana na bina lakisa na madame kolamba ezali eloko moko fo kitsango motema soko lingolamba malamu mama kitsa motema soko ozolamba mama nanga kozala pressé te ya koloba ke na sala mbangu na kota TikTok na sala mbangu na luka na kofinga na bando tinda tabatu ba voice ko finga bango na minute po batu musu baza bongo basenzi baza ndenge wana omona zo finga moto afinge na kati ya voice afingi na kati ya voice nzoka nde eza malamu te eza bizaleli moko ya mabe ya bizaleli mo ça n'or pas comme en fait. Alors moi si azara motema ya kokita moi si soko lingo lamba il faut la vraiment motema ya kokita papa na lobi nanga mama Elia Nitu na lamba madesu bien bandaka moi si nanga yebika na lamba madesu malamu moi si linga so lamba madesu te akoma otikela ngaka musala ya kolamboka o so na binanga na madesu yo lamba madesu po olamba yango bien te ba mama lambela ka mobile no malamu mobile alia loboko na yo amesa na kolia biloko na yo ekoza bien ekoza malamu ataki kolia côté mususu ba loboko ya mwasi na ngai awa nga mama Elia Nitu bomoni nazana madesu na ngai yango ezali demi kilo madesu oyo nasina tokisi yango bomona yango bomo madesu na nga na tokisi yango eza moko madesu eza nango demi kilo eza moko eza madesu na biso ya Goma boye madesu ya Goma eza kitoko eza kelengi makasi eza madesu na biso ya Goma madesu na biso oyo ya Goma nazolamba yango na oyo tobengi mabumu ngombe kaka te na oyo tobengi mipanzi eza awa yango bomoni donc nazolamba madesu mabumu ngombe na mipanzi tosangisi yango pona ko répondre na demande papa na biso kolakisa ke mwasi na ye alambaka kaka madesu nani mabumu za kaka mabele mama il faut mabumu na yo ocha wana kati ya mai sopela mabumu na yo mai ya moto ovandisi yango mwa muke après oyo longoli yango ndenge tosaka makayabu olongoli yango oche lisusu mai po ebimisa nini ebimisa bazelo mabumu na yebite po na nini ezaka na bazelo ebele eza pele komona kati ya mabumu soko sokola maboko na nga eza kosokola déjà mabumu il faut esukoma bien ezala propre
soki mabumu esukomi propre te ngai na kokananga kolia yango te ngai soki namoni mabumu ngombe eza boye moni mabumu ngombe ndenge ezali boye komona mama uzwi mabumu ngombe obandi kobongisa otali bia ekoki na wonka boye nga na tiki na nga na kosala susu te ngai so namoni mabumu eza na boye nga na liaka na nga yango te na kolia te ata babi sauce na eza kitoko ndenge nini nga na kolia na ngai te donc il faut kozwa temps ya kosukola biloko ya kolia oyo nyonso mama graisse nyonso il faut kolongola yango na kati ya mabumu na yo longoli graisse etikala ezala pembe vraiment ya pembe tongo kosukola pe mabumu no mama il faut maye koma vraiment pembe ya pembe eza eloko bato balinga kolia mais tolambaka yango penza mingi te alors tongo lambi yango pona bato balia yango il faut olamba yango bien ekozala boye te mabumu ba mama moni ba oyo nyonso graisse oyo nyonso tu il faut kolongola ezeloko moko vraiment toliaka yango na posa ezala bien alors il faut kolamba yango malamu otia yango na mai okamati osokoli yango osopeli yango mai ya moto ntango osopela mai ya moto bwaki mai okamati lisusu otia yango su na mai otia yango na mai ya malili osokoli obongisi olongoli basalite nyonso tu okamati obwaki ntango okobwaka yango okomona okosukola mai wana ekokoma pembe okomona yo mopenza mai ekomi pembe soki mai ekomi pembe yo mo biki mabumu na nga siko esa nini ekomi propre mabumu ezalaka na zelo makasi soko sukoli mabumu bien te yebaki ekozaka na zelo ya mwana ba mama ata papa ndenga lambaka madesu kitoko eza musala na ete yo fo lamba mobali alia mobali asepela na biloko o mwasi na ye alambeli ye bato mingi ba négligeaka makambo ya kolamba oyo pona kolia ezeloko moko bozaka na négligence nango te tango yo zo négliger kolamba oyo soki papa abandi kotambola kote mususu eke kote mususu ake kotambola wana ale kitoko mama okomona yo tango zolamba papa azosala nini azolia lisusu te yo bandi kosilika biloko nazolamba azolia te biloko nazolamba azolia te mpona nini azolia te parce que oza kosala yango malamu te voilà pourquoi azolia yango te kozala pe na bizaleli te ya kotindaka mobali ke yo sala nini yo lamba te soki moninga alakisi yo ke na lamba na yebo lamba boye moni boye mama il faut kolongola koza boye penza mama nanga boye ba mama boye moni eza pembeni oza penza kolongola boye olongoli penza ba mama moni ngana benda yango penza boye ba mama nanga olongoli yango penza boye bendi ozolongola ba salite wana na bambeli ozolongola yango ba graisse il faut kolongola ngai kutu na sala so na moni elekeli nga ya boye ndenge eza boye so na moni na bendi eboyi na bwaki na ngango na bwaki yango mama so na moni nazobenda ezoboya komo nango poubelle na kozongo na tiango na poubelle pona ba pona yelo ko moko boye na ko onyo ko matena zo yango na sali na bwaki na ngango na poubelle voilà ba mama na ngeki to solola avant que na lamba yango totala Nathalie Sabino ke il faut qu'on na patience na cuisine vraiment ça na patience c'est très important maman Chantal Kimponza zala na patience na cuisine soko zola maman Chantal zala vraiment na patience kolamba et c'est la patience pour na kolamba bien hein pour lamba kitoko faut na patience soko na patience te olamba malamu to moni mama boy olongoli moni salité omona bande ko mususu alambi mabumu azuka na biloko alambi atiki yango c'est dégueulasse le baba tolopo to kolia yango te ngana kokana ngate ukoka kolia yango te faut vraiment que ce ka mabumu malamu est très important ndenga na lobi ngaso na mona osala esimbi te na bwaki na jongo na tchana na poubelle na bwaki na ngango voilà ba mama ko ngate to sola mom kina bino yango wana kolamba vraiment c'est important ba mama eza biloko musuba négligera te surtout yo mwasi ya libala eloko babi kolamba ko négliger yango te ko négliger kolia te po mobali no alinga kolia so mobali abandi kolia libanda abandi kolia kitoko mama eza mabe pona yo soki mobali no abandi kolia libanda aza kolia malamu mama eza mabe mobali musu mona aza na poso kelinga libanda te mais soki amekika libanda ale kitoko ba négligence ozaka na ndako soki ake kozwa mutu mo aza kosokipe na ye par rapport à ba négligence na yo mama na ngai okomona libali komi bololo libali koti mwa matata ko mibali balinga balia mobali abonga uti musala aya kuti mwasi na ndako mwasi na yalambelaki ye a servir ye meza ba mama pe mususu komona papa uti musala kokuta yote yoki kotambola makambo kotambola pe ya malonga te kokinda kindaka bandako abatu de gauche à droite kotambola ce n'est pas bien ba mama
moto soko alingi eloko na ye abatelaka yango soko abateli yango te moto mosusu akosala nini akobatelela yango bamama na ngai. Voilà, nangaki tosolola mwa moke na mama papa oyo ayebisaki ngai ke mama nalingaka mabumu mais mwasi na nga mabumu nezalaka mabele yango nayebisi yo ndeko ozotala nga zalaka na patience ntango oza kolamba kozalaka likolo te motema dugudugu non zala vraiment na patience ntango olamba mpo bilako na yo ezala bien mabumu yango wana nga na kokontinue kosuka mabumu na nga viande yango oyo do na kosala mabumu na viande oyo na madesu wana bomoni. Donc tokozonga tout à l'heure natia mabumu na nga na moto nalamba yango bokosala nini bokomona mabumu na ngai ndenge na kosala yango ndenge na kosala sauce ekozala kitoko mabumu na yebisi bino bolia okala na misu mabumu eza kitoko makasi bolia okala na misu bamama na ngai. Voilà bamama, donc wana tokaboni tokutana tout à l'heure yango na tibino eza mobesu boyebi ke mabumu ezwaka temps mingi na moto po ebela yango wana nazotokisa yango na kotokisa yango na tokisi yango so ekomi na niveau ya kosala sauce na kozongela bino mpona koya kotalisa bino ndenge nini na kosala sauce ya mabumu na nga po elongwa na moto ekota na kati ya libumu. Merci beaucoup na bino nyonso obo disposateur na bino mpona kotala mama Elia Nitu. Merci beaucoup na bino obo partagera ba émission mama Elia Nitu. Merci mpona ba coup de fil na bino soki eza mbala no ya liboso okutani na émission na nga na kosenga na yo o s'abonner na Elia Nitu TV et surtout kobosa na te o activer cloche ya notification pour à chaque fois émission ya skiko kota na kati ya chaîne na biso o banda kozala notifier bake émission ya sika ekoti na kati ya chaîne na biso ya Eliane Nitu TV. Kaka nde na mesana koyebisa bino que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki, tata nzambi kalusako muna nzamba nubesheneli bana betu bons bisous bye bye. Deuxième partie tout à l'heure na continuer kosuka mabumu na tia yango na moto na kozongela bino ntango na kobanda kosala sauce ya mabumu na biso. Merci, bisous bisous, bye bye.